bosana te bandeko nanga ba congolais ba congolaise bana biso bazaka na dééducation na ndaku bazaka na éducation na biso ba africain éducation na biso ba congolaise ba congolais na school bazaka na éducation ba anglais bien ba français bien mboko place bozalaka to bosana eloko wana te yango to bobomona bana to bazaka na classe ta ba misu batangisa ba onde ba lobaka na ebite yanga na ekomela ba onde nde ba ebisaka bango. Soki mama na bina beti yo ou bien papa na bina selebe ba na ndako na bino ba osala oboye yako funda pa na biso ou bien benga police ou bien benga social service ko banga te ba occuper au bien ba ozana au bien ba opesa yo bien boye ba déjà ta ba sala bon ezala po na osangisa famille te ezala po na opanza famille donc ils ont la kisake mondela zo protéger moi non à droite a baby c'est na gauche. Yangwana football sola bien na opération ya comment UK collaboration Tozakeluka solution kata pour l'intégration. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyoso to ba famille Arabe. J'espère que vous allez bien na boli manzambe. Ngape ape nazali bien, die notre penzamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso otalanga kombo nanga ezali Anita Mavita, nazali présenta na présentera émission oya Anita Mavita show. Awa na Anita Mavita show ba famille na senga nanga mbongo te meso lingo kabelanga na ozwa. Mingi na senga ka edenga kaka s'abonner, partager, liker. Yango ne motivanga et pesa nga sub énergie na continuer ko sala musala oyo. Ba famille na ngai na video lelo na zongi bino lisusu na video o esepeli singai te o esepeli si mokili mobimba te. Na okena ba détail be te po biso stoyebi video yango. Po mama o biso stoyebi déjà. Video ya mwana biso ya noir yote ko panzana mama moko mondele ayaki na bana na ye babeta ki mwana biso wana ya noir. Vidéo ne panzana ki. Mais ça na biloko moko o naza intéressé na kata vidéo na va raisonner na bi téléphone ya ko sola na bandeko na ba africain ya ko sona ba mama na biso ya ba africain ba ye ba ndenge ni soka kute na problème abo ndenge nini ya ko dili na yango ndenge nini ya ko zulango solution. Mama na biso o bomoni mwana ba beti wana mama na yeyo mama o azoko expliquer alobi ke problème oyo ebandaki déjà apesa ki rapport na school alingara soana teacher na mokola school ba ebise ke azate aptiki ba message a expliquer bango problème nini o ezali ba ebise ke oh don't worry ko banga te to songo out to zulango solution mwana mwasi azape na ndeko na mobali atanga pe na school oyo ayeko expliquer basala ki racisme na kati kwa bafinga ki mwana e ba kombo moko boye ndenge bafinga biso ba noir mais moi na tanga ba kombo ana ezate potala ka YouTube azara na marambu na e aya bloquer vidéo oyo donc atangi ba gros mot boye oyo esala ke elaseke ba finga yo noir ba finga ba kombo moko boye moi bana ba expliquer ki mama pa yaki na school asola ki na bango ba yebise ko banga te to zulango solution. Mbana ba pesa mama toujours rapport que mama likambo ezo continuer kaka ye pa zo ya zo Lucas wana he teacher aswana mokola school mais azozo opportunité wana te bazo ebiseka ke azate mwana sko o babeta ki yaza leki par rapport au mobali donc mwana o babeti ya mwasi azana CEO abani première année na CEO na donc azana secondary school azana ye 7 bomoni biso ba parents nyoso tu o baza na Europe ba yebi marambo yo bana tant balongwa na primaire balongwa na ba primary school na primaire tant ba yaka na secondary school ezala na mwa muke challenge ezala na mwa muke ko bowling bango ko monela bango ko pesa bango ba baptême mususu ki ana chance te po aye ko kutana mikolo so kaza na chance te basala ne musu ba kozo epe na toilette ba betiye ba bwakile ba soyi batindikiye basala bana bongo sikoyo soki mwana na a esprit te ba osala e bongo mais soki mwana na yo azalaki déjà esprit atanga azalaki déjà na school na primary school tanga ye na secondary school akoyeba ndenge nini ya ko défendre ye mo soki akute na bakaya boye et ça la mara to mona ba vidéo to zana ba témoignage belé bana na bango basala ba makambo siko mwana nenga za bongo ya mwaso eza première année na ye na school na secondary school na CEO première année na ye bisons to moni mambi sala meli mwana o
Maman bande ko pesa ba rapport na school, abande ko opportunité te ko sona head teacher. Siko ba parents eloni na loba. Video à moi ne panzani bato 3 ba beti mwana oyo. Mais mwana o quand même azaki makasi. Azaki vraiment makasi abundisi akanganika na mutu moko bobo manga. Ngaka kape na mutu wana. Mais lelo te ko mona ba video bande ko nanga. Lelo te ko mona ba video. Bota la vidéo à moi o bozo mona ndenga bundeta makoni ndenga zoki azu dérangement na lokolo na ye lokone bukani bota na bombi photo opo na lingite YouTube amone longa mwana mukibia comprendre que za mamba bitumba ba benda ki na ba mesh wana ekati mwana bato basuki eko déranger epe eko pesi pe problème na mutu to leki wana sikolo nena lo ba mama na nga ba congolaise ba papa na nga ba congolais. Nazana moi muke expérience ya mamba school. Pour nazana jeune garçon ngai oya silisi primary school asisi secondary school na leki moi muke na banzela o moi nga kutana marambo teke mamba bitumba kutana ngote me na ebi school ndenge zalaka na kenda ba meeting pe na swana na ba school. Ba mama na kata bandaku. Bo sola na bana bino bien. Bo pesaka bana bino matoyi bozalaka na ba communication moko ya bien na ndako na bana bino boza na ba good communication na bana bino po bazala free ya koyebisaka bino ba problème soki school ebengi yo epesi yo rapport a mwana na yo yamba bango na phone yoka bango na suka nango loba na bango po mezate merci sorry na likambo esalami mais bo pesa nga pe chance na sola na ye comme ça na zongela bino tozwila ngo solution ko wele la te ko yebisa bon aza kutu mwana mabete mwana wana bo sala ko boko sala soko boko chena learning zone bo chaye so bo pesa pinzo bo pesa so bo benga na school bo benga na zara mwana mabe mama ko sala erreur wana te. Il faut toujours maman ozalaka na sade ya mwana na yo ozalaka na kota mwana na yo ba parents papa mama bozalaka maloba moko pona bana na bino bosana te ba professeur wana ba teacher wana baza ba parents na bango te baza pe na bana na bango bazaka pona ko teach bango pona ko tangisa bango mais baza ba parents na bango te bomoni lokola na ba classe ba poto ba professeur ba beta bana tende bando beta biso na Congo. Nane biso sebi ba classe na biso a Congo soko to sali buzoba teacher na professeur no ako beta okutu lokola ba parents na ba beta obongote punition na punition mais ko a na poto ba beta bana bongote loni ba sala bango ba pesa bango ba punition moko bo oyo kote leki na ko beta o mona penaka herba ninga ba osakala yo osana te ke evana na rumba ti oyo moko za isolé. Au moins herba ninga bazoko lia yo lia te o lia place mo ya yo moko do ba sala ba makambo boye tanga sali mabe ba pese ba punition mo bo po ba na droit aussi mbaba na batuté tant moi na zo pesa rapport ba bengi yo o moi na kutu ninga za bon aswana ki na professeur oui yoka loba sorry ninga swana ki mais pardon bo pesa nga chance na so na ye moi na ye so na moi na po mezaki nini tala boyebote yo gangela mwana na kata ndako gangela ye te oro manke mukolo te aza professeur na yo ye mutazo azotangisa azo ye kolisa ko manke te mwana mukia maka mukolo te za bien te raisonner kaka songa mama na mutu mora manke ngo sepela te donc ozana droit ya ko manke mukolo te il faut respecter mukolo okolobela mukolo vérité mais ye ba ndenge nini ya kolobela mikolo muso bazaka so lobele vérité a moins nzo manke mais za manquement te za ka kolobane vérité wana yo so na mwana katande o gangeli mwana po asali mabe mais tango ke na school mama ki di bate il faut za toujours na side ya mwana na yo il faut toujours o défendre ka mwana na yo il faut toujours ko défendre ye na zwebi sa makambo po na expérience il faut ko défendre ye ba school emsuto bokendaka ba meeting ba record ango emsuso na mutu moka vanda zokoma yo yebite ke ba okoma na kidibo kwa ko lobelo ko mo bango batika na record wana mama na emo kuta lobaka zala boy ata mwa no ngazaka mabendenge nini mama ko kebeta mabele na classe kuna te ko kene ko yebisa classe na bango mabe ya mwana na yo te to bosa na te bandeko na nga ba congolais ba congolaise bana biso bazaka na de éducation
Nanda bazaka na éducation na biso ba africain éducation na biso ba congolaise ba congolais. Na school bazaka na éducation ba anglais bien ba français bien mboko place bozalaka. To bossa na eloko wana te. Boyeba eloko wana. Yango to bobomo na bana to bazaka na classe ta ba misu batangisa ba onde ba lobaka na ebite. Yanga na ekomela ba onde nde ba ebisaka bango. Soki mama na bina beti yo ou bien papa na bina selebe ba na ndako na bino ba osala oboye ya ko funda pa na biso ou bien benga police ou bien benga social service ko banga te ba occuper au bien ba ozana au bien ba opesa yo bien boye ba déjà ta ba sala bon ezala po na osangisa famille te ezala po na opanza famille donc ils ont la kisake mondela zo protéger moi non à droite a baby c'est na gauche. Yangwana fokbo solara bien na bana bino. To sala ka effort, to sala ka effort. Éducation na biso ba africain et dominer éducation ba anglais. Wana to linga te ba mama ngana zo biso bana biso bazana na de éducation na bango na biso. Mais est-ce que tsoki biso toza na force, toza makasi. Éducation na biso ko leka ya bango ko dominer ya bango. Foko kote la mwana na yo, il faut ko kote la mwana na yo, yes. Asali mabe oui ogangeliye okepe na school okokipe ogangele pe na misu na bango mena ngambo mususu okoteliye pe okoteliye po ezaka kate mwana pe koza mutali boma te ka dans les vidéos boy a manqué professeur mwana pe koza ka liboma te na school abunda soki mwana manqué professeur mwana bundi mwana seloko bo fo yeba ezana raison pourquoi asali bongo. Bon raisonner biso pe tozalaka bana biso pe tozalaka na ba classe toyebi ba classe ndenge zalaka toyebi mo ba professeur ndenge bazalaka toyebi mo bana classe ndenge bazalaka mama soki ozo pesa ba rapport na school mwana ozo pesa ba rapport ozo ke na school kuna ozo yebisa bango ba osa eloko te ndeko nanga mwasi ato bengi na phone siko changer système il faut ko komaka il faut ko tindelaka bango email po etika la évidence na yo. Omoni mama a lobby kendenge za bongo abande ko benga aluka kuta na head teacher ba pesa ke chance te ayo so kana ba teacher no ba professeur no ba ebise ke non to bongi sango to songo out metika ye ko sala mateti na niveau o ekomeli sikoyo bako wanga na peke mama na luka so na bongo te soki mama na tindaka email te soko ko tinda ta email te. Autant ozo benga school zana de phone ozo record bango ozo ko donc zana na de phone ozo ko enregistrer bango ba parents na kata bandako bolinga okendaka ba meeting na school bana na bino mwana asale logo ba bengyo ba pesi au rapport ko condamner no mwana ote ba punise bebe na ndako ko beta no mwana to ko sa weva te obo sala rande bo pesa bango éducation na kata ndako. Yoka school, yoka paye après ce qu'on provoqué meeting. Au moni moko pe na school, so ba moni ke ba para bano mwana pe bazaka hésiter, bazaka facilité et bangi sa ba mpe mwa muke. Ko vanda kana kana ndako to ba ele kanango school bazana ba ka bongo te il faut ko telemelaka. Il faut que telemelaka maramnyo surtout. Il faut que benga bango, il faut que yebisa bango ba pesa ko rapport à moi na yo school chaque semaine ndenga zo travailler. Pour school minga benga ka pesa rapport mabe. Mais ton bana ba travailler bien na ba school ba pesa lango rapport pena te. Donc faut zela ka mso na faire school ba yo ko pesa yo rapport. Mais ba peso rapport que les lazala ki boy et ça la marapena penati faut au request on faut sengango yangana ba parabo lingaka et loko salami oza clair na ngote benga school lobo za na bezo okuta na head teacher oza na bezo okuta na prof teacher boy wana bezo okuta mutu bo faut bo solo la ngana ebi mam na zoloba ngana swana ngai na swana na school na sona na school bino mo ebika bana ta bazana de bazaka bana mike bazama mo ba désordre na ba mo boye oh na school il fallait pas okima mbangu na school fallait pas alata ki catch normal fallait alata catch na ya school alata ki amote abosana ki alata ki abosana ki veste na ye oh abosana ki cravate na ye oh kudinga za bonga discuter ki na teacher oh asala ki boye oh azaki retard na classe oh biloko na nyoso oh akima kimbangu na school ba biloko na nyoso to yongo zaka na ba school loko akima kimbangu fallait pas kimambangu akota ki retard
akotaki na kata classe na shoes à mabe fallait pas la ta shoes à school abosaki cravate akangaki cravate na été alataki jaquette abosaki veste biloko moko a bongo adiskitaki na camarade na ye badiskite na ba professeur surtout ce qu'on moni ezaka na mutu moko achaka mwana molunge na school mwana apesa ko ba rapport ka pona mutu na mama banda déjà kofongoela ngo miso nga mwana mwaso na bisu na India wana alinga ko banda ba jemo na mwana na ngai te mama kiyana ba ngekutana te to kendela in face to face donc nzoto na nzoto corps to kendelela ye to linga ki to yeba problème na eza nini ye na mwana biso yaza mukolo yaza mama yaza mwana to yeba abota ou bien abota te pourquoi se comporte bongo azo se comporte bongo soka lingi mwana biso te eza pomite atika ye ba sola rate na mane ko pesa rapport na tinda na bwana na tinda email te na solola basa elo te ale tokendela bango face to face fo bomona pongata na biso bien ngata na kendaka na ndoke ne miti na classe bana ngai baela ngana ba sécurité bazawana bayena ba soki ba social worker ya school bazawana police ya school bazawana po nakenda ko bunda te mais ngata na kenda be biso to ke na soli kamezali to lingaka vérité likola mesa soko chelinga racisme ngape na lakso pe ngape na lakso ki racisme na biso ba noir bongo pongai na school a mwana ngai ba noir bazaki pene belete ezaki la plupart eza minde na mindele na ba professeur bango nyonso bazaki ba minde na mindele donc ngako elanga loyengete de loko ni no linga na meka ko ebisa bino ba parents mwana na azana mutu mususu te oyo aobundela ye yo soko bundeli mwana ote mutu aobundela mwana na zate donc il faut ko telemela mamu nyonso tozo leka na school ko lalisa misu te eloko be salami faut loko yebela pone eloko esalami po bana mo pe babombaka mais tant besoin na communication moko bien mwana robombela otabando yebiso vérité school makambo ezebele na kata ba school oyo. Et puis ba parents bon faire attention bon ça la bikef na bisinya ba meeting na bato bokenda na ba school ba biso signer mama ko signer te donc ninge zawana ba misu ba parents ebele na yoka masolo bana ba bengana ba na ba school pour likola ba signati mo signaki ayeba kite ou bien avant signer il faut otanga bien soko yebi ke o comprendre anglais pena bien te ou bien so ndenge nini kendaka na mutu tanga bien soko monique loko tango comprendre te so o signer de bana loko sala ote po ba ko ya ko signer papier moko ke po ba longola mwana o school ba sala ba jewana biso tema to zaki mayele na bango to yebe mamto sala ale makambo ba problème na school esila ki ba moneke ba parents mwana obe baza facilité ko banga anglais na yote ko banga français na yote ko banga accent na yote mama na mboko na biso surtout na mboko na biso to lobaka anglais to yeko yekola yango awa donc ko bangela ngote il faut telema rapport na mwana na likamba mwana kende soko za na mutu te lobela bango ka anglais na yo wana lobela bango na accent na wana bako yoka yo bako comprendre bako yebelo ko nyo lingi ata ba biso ndeza bango to bengelo sécurité to bengelo police ko banga te yebisa bango na problème na police te na zape na record ma BPT na mboko na système soko zape bongo ya solo donc ata police aye police a kango te a sala lo te o lo bana bango ke na sala boy pona bolama mwana nga pona éducation mwana nga il faut bolo baka pona éducation mwana nga bino bolo biso tozala droit ya ko simba mwana nzoto tozala droit ya ko beta bana nzoto te donc ndenge za bongo éducation mwana nga na ndako za ndenge musu na dibanda peza ndenge mususu pona ba rapport ba pesa mwana ba pesa nga mwana nga na classe mwana nga za bongo te mwana nga za mwana mankaba mikolo te mwana nga za mwana opena lobaka neta za na calme mais bino makambo boye bisangai c'est que ça ne loko bozo komise tina niveau wana mwana nga ibinde ba manka mikolo te ayebi ndenge kutu makambo ko bunda bo na bo jeunesse boko bundeza na mais air moko boye bana ba changer na bango ayebi nde ba mankaba na ndako za mwana mwana pourquoi bino ba rapport c'est que likambo za na se wana batika la ko bimisa mwana mama na India te
atikala ko ya na meeting te po bazo protéger ba omona soki ba ye na ye on dirait biso to menacer te to yebi loi ya mboko to ko simbela nzoto te to yebi loi to umeli pe na mboko to yebi loi mais ponga ya nita na lelisa munde na lelisa munde daga na maloba kana mundu ko pamba na osimbo na nzoto te na eloko te na maloba na nga ya pamba mundele au give up ako changer. Il faut botter les melaka mama. Zalaka na système ako tindaka ba email, komaka ba email ya kokoma. Tindaka email ko banga anglais na oto komaka bongo sangisaka anglais ngona français nani sangisaka bonge kende. Yo l'essentiel otika na be évidence ke osengaka boye, ke olobaka boye, ke osaka po lelo soko komi makamba code et komaka bo loko bo ozana be preuve. Soko za na évidence te maloba na munoko e ko leka tout comme pe ko leka te ba famille. Yangwa na banda ku ba mama na ngai bosolaka na bana bino bien omoni mwana wa mwasi azaka même makasi mwana wa mwasi azaka même makasi tuki 3 personnes ba bundisi ye mais quand même à maintenir pena a bundi a fight mais atakutu bomoni ndenga zoki bongo eza po penser ndenge banda ko benda benenga ko yaki na se mais na ko mona za force donc na ko mona mwana nezola seke mwana na azama makasi. Yangwana fo woyebisaka bana bandako soko moni muntu moko boye abandi babiloka boye kende ko pesa rapport place mikolo bazali loba na bango please boye denga boyebisa mwana oyo atika soki mutu azoya kotumbole boyebisa ye atika na ye aboya na ye ba problème o mutu ayelie molimo bitumba boyebisa mwana atika na ye aboya na ye mokilo ekomaka mebele po bozo mwana lelo batu bazo bunda batu bazo filmer bazo boma mutu pena batu ba omo yande bazo boma mutu batu bazo filmer mokilo ekomi nango bon batu bakomi na bango banga kokota makamba batu po azo banga ba ya koboma nga na place kutu batu bazo ba fonda ba benga ta police po babikisa vie ya mutu wana ba save life ya mutu wana bango te ye kuta préférer azwa na ye phone a filmer na ye ba parents. Yangona boye bisaka bana bino na kati ndako soki abanda bitumba te abanda ko beta mutu te abanda ko tindika mutu te soki mutu abandie première fois a warning mutu pardon na lingi na makambo te tikanga na troisième na lingi na makambo te tikanga quatrième na makambo te tikanga soki mutu ana bandi bitumba azana pe na droit okima na ye akimi na ya boyi na ba problème mais soki ezana kaya boye ozana ndenga okima te eyindi wana choite abunda kaka soki abundi baebele ye muto bakwei na se ba para bo fongola bana bino matoi akufa na muto ana na se muto yaze na se alata ye kaka na nzoto aboma ye na se bango likolo bazobome ye pazoboma muto ana se a make show na ba minu na ba manzaka a chena ba misapi na ba misu a make show pena ke beti ye makasi ye pe bazo bete likolo ye pa kufa na muto ana se po soki ekomi na niveau oza su na choix te soki aza na opportunité kokima yebisa mwana akima bitumbeza mabe tande bazoboma bana tande bazoboma batu tande batu bazoboma na boma na eza mabe makasi tana ndenge babundisi mwana tande ndenge babeti mwana oyo na mama mukola zo ko encourager bani bamba ye na se bamba ye mutune na se ni ataye butati na niveau ya motema mabe botala tina niveau ya motema mabe o pena za mama ndenga boteki bana wana mindele ndenge pe babota mwana na noir oke tina bana na oba bamba ye na se ba fine na mutu ba nyate na mutu tina niveau motema mabe ya boye tina niveau ya motema mabe boda ba lingi bazaki na projet ba boma mwana batu mwana na pa kokoza pe problème na mutu na minto mwana koko mape na depression e koko ndenge zabon e traumatiser mwana ya batu a oza pe concentrer na classe te a ozalaka concentrer na classe te na minito po a komi na ko banga ba para boye bisaka bana bino to pe kisaka bana biso na nzelo zo tambola moni mutu moye ko provoquer boya na yo boya kima koyoka soni te kima ta na shop kima ta place mo kima ta kote batu bazali kima loba na boyi na nga ba problème pardon boye denga bo benge na nga police bi yo moko to benge ta police baki mara na bango baki mara bitumbeza mabe mutu msozo bundane boye bité na ba groupe surtout batu so bazana groupe yo za yo moko ko bundana bango te bima yuma po penser baze bele ba beto lingo lingate ba beta yo poza yo moko okoza pe na force beti pe bango nyosu me eza rare
ba beta yo. Et puis boye bisaka bana na bino, biso wana ezalaka code de famille na biso. Biso nde to yebisaka bana biso ndenge biso to kolelela. Soko moni ndeko na zo bunda, koya kotuna te, eza nini yango te, kota bituma mbala moko. Kota bituma mbala moko obundela ndeko na yo. Koya te, po oya kotuna, apo mengo eza nini te, kota beta bobeta mutu wana apo bosila no yeba po mengo eza nini. Na opesa bino one example, nga bana nga etombaka aboy. Na ba quartier to vandara trop, ezalaka ba quartier mindele ba leka biso ba no anebele. Wa liboso to zalaki kote mwana nga bando tanga kote na expliquer bino liboso to longwa kuna, to koma na quartier mo to koma na minute au quartier opena te to beta libaku place bien. Quartier mo eza bien, eza calme. Eza pena mindele do ba mindele ba leki biso ba noir. Dans na quartier ba noir to rose na soka 4 5. Nyonso te tikali mindele na mindele. Et puis mindele ngo ya bien. Mindele mo ba solara bien, mindele o ba lingara ba noir wana, mindele o ba bimara ba salara ba place bien, mindele o pena ba za intégré, mindele o pena royelo cop moko bien, quartier moko bien ba famille. Na school place ba nga batanga sur 100%. Donc eza pena emsu 99 mindele. Bana na biso ba noa bazaka msu 1% na school wana. School moko bien ba famille na koyebisa bino. School moko bien tant que bana nga ba bande classe kuna na ndolo banzambe na ngai. Ali su ba koti su na classe school mindele bona ozo problème te. Mwana nga mibale tanga kota na classe wana. Mwana moko mindele te me ba revara bana ba noa. Po bana nga bazaka na suki belo kwa nga. Bande ko saka na suki ko simba simbai. Moko azalaki wana na place au simba normal ya bande ko benda yi. Abende suki ne boy première fois ebise stop it. Tika esa nga passe. Deuxième fois stop esa nga passe mwana nga yoka ite. Mwana ebise ki ayeseki na classe fundi pa ba teacher na bango ke tala abenda nga suki na nga I don't like esa nga passe. Ayebisa pe ngai. Ngape na school pe ba benga nga teleka bongo. Je me suis mwana bisinga mam mwana moko na classe na biso abenda nga suki na nga zo benda nga makasi. I told her to stop it, she's not listening. Nga bise okay, nga say okay ebe lo ni fo sala lelo so okay na classe aye il faut make sure o make her cry, il faut bena o sala effort lelo lela. Okay, atulunga na sani na biso monde on so lelo okay na classe aye le susu aza suki na bise benda ye makasi na suki nena pena benda ye et puis ala si robwaki na se yangabe ba soda mwana ngopa ya rata ya bende na school abise tika ngai abende na school tika ngai abise okay because you not listen you way abenda mwana na munde na suki akoma rouge abwaka ye na se abwaka ye pena na se ale mwana na koma kolela ba teacher ba ye wana why you doing that bazi mwana nga ba kaboli bango. Siko ba bengi ndeza karati ndemi nde ba intimida bana ba bengi kuno po nino sali boye meki muninga kwa yo bwake na flow yesko lobi ye pasala kinga bon na ebisaka tika oyo kate. Siko mwana nga lobi mwana nga siko lobi ke mama na nga ebisaki ngai na sala boye so muninga na nga sala ngai doko boye fona zongi sabak ba bengi ngai na meeting ba bengi nga pe na kei ale ba vandi singa ba omo poser nga ba question mwana na wasala ki boye alobi ke yo mutebise ka sala ngasko na ebise yes na wanga ni pet na bi yes na ebise ka sala ngo mwente ke ozo komise aggressive na society nga na ebise what aggressive na society nga na ebise mwana oyo abenda mwana nga na suki pendant 3 jours mwana nga yebisa bino est-ce que bo yebisa ngai bo benga ngate bo pesa biso rapport na yebisa biso te eleka nango siko ya sali on siko bo benga pona sanini eza self defend na esi bangani na zabwe ngana koyo kote bitumba bana te na koyo bundele te na yebisa bana ngai soki muninga bandi au première fois pese woni do bana tika ngai deuxième fois tika ngai troisième fois soko mona yo kate opesi rapport soki kaka me ko sala erreur tango zo simba ye zala si rozo beta bien na isi manga isi nga bomba te ba famille nga na semino vérité nga bomba te nga na keta na kenda na ndeko kene meeting a mwana nga mobali na ndo ebise boyeba moto obundela zeto ko bunda bitumba te na classe na nzela te ko zala aggressive te nga bana nga baza aggressive te mena lobaka soki mutu abando makambo 3 fois ko yo ko banda ko beta te mais soko mone lekelo maele auza na droit na yo
nayebi bango na school nayebi bango eza self defense nayebi seke bongo so moninga beti yo pe luko beta ye bak po parce que nga na yo bundelo te ko ya ko yebisa nga maintenant na osala nge lote atoyebi si papa no pasa lote to lo baka na munoko mais yesu ba beti yo donc ye baka ndenga ko défendre yo moko bongo o me ye abandeka ko bende me ye pena bamba kinga se so what makasi nyango bambi na se voilà. Allez, bayebi ka mindene basanga biya bobenga na miti pour eloko o po ani na esi baba nga pona na telisa munde na comme c'est rouge na mama na beteli bango na esi bango is a discrimination na esi bango bozie ko vandisa nga po za noir na bibi koza za black ya mwana baye mabi o tete ko lo babongo te zalaka bongo te biso to linga biloko na te bla 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 bla. Donc anyway esuka ka bongo ba lobi na ngo te ko lo babongo te biso to zaka bongo te biso to linga kutu ba noir to za kutu na bezo ba noir ba na school o ebele. Donc elo nenga na lobaka ke omoni ki racisme ezala nango ki rasula pene ezalaka ekozala pe place mo bokuta na mindele mo pena o pena bazaka mitema mabe mo ba bazala ba couleur aroni ya mitema mabe bazali ya malamu pe bazali ndeti nga place to vandara voisin na biso neba na biso amundele ba mibale ba mindele do baza moko na pena kwa za motema malamu na ndenge moka linga biso ya kaka ba noir ye ba anniversaire ba na biso pesa ba cadeau ba pesa biso ba cadeau musu pesa biso peso na kene Paris musu na sombele vin na sombele champagne na sombele muscador do to kabanaka so bazate babenga bakomela mobile nanga message please bota la biso ndako tozate biso peso tozate do to look after ba batala ka biso pe totala bango do mindele ya bie bazali ya mabepe bazali yango lonene lo baraka to tsaka na mitu na biso ki racisme ezanango lelo koza likambu ya bana mibale mwana mondele na mwana ya noir basali likambu mais yebaka ndenge bako traiter dossier ya mwana ya noir eza différent ndenge bako traiter dossier ya mwana ya mundele mwana mundele bako traitango na ndenge moko bien na soft mais mwana noir bako memango na agressivité po bayebi ke ndenge ba traiter biso ba mona biso ba noir tozala ba voyou tozala agressif tozala na ndenge na biso or ke za ndenge na biso ba africain ndenge to lobaka po biso ba africain tant to lobaka to vibraka yango mone bangi sara mundele so lingo intimide ye telemena ka liboso banda koloba avec ba geste yo mo mona mundela kozonga sima obanga aloba lomba moza aggressive siko yo pe po intimide so le boza aggressive yo po ebisi yo za racisme alo mona histoire ici là donc na lo baba mama boso la na bana bino to solo la vraiment na bana biso soki loko likambeza na school mama telema kolala te ko banga te ba osai loko moko te don ndima kutoko okufa pona bana na yo pona save ta bana no mama telema yo soko telemite muta hotel munazate kokotela ka school te kokotela ka school te travailler ka na school zala pona school zala pe pona mwana o dans sur 100 pesa ta school 20% pesa 80% pa mwana na il faut mwana santara pena ke ba parents nga baza pona ngai ba parents nga ba support nga ba parents nga baza mais bo encourager na mabete ezate ke mwana osala mabe bino bozo ko encourager ndeti nga na bande ko sa so ba pesa nga rapport mwana ngai na bande jamais ko silikela to bande no bato ezaka nga mote na mobile nanga na nièce na mutu ando kende kuna ezalaka kati to bande ko silikela ba professeur ba teacher na misu na été muso to ebisi OK c'est bon yo kene na classe après ce que temps to tikala nde alomona to tomboki to bande ko linga to bande ko sala bo poto vimbisa mwana biso mutute amona ke tozo silikela ba professeur na bango na misu na ye ya moto bande ko sala bon ye fa pas zala wana donc mwana soka sali mabe condamné silikela e gangela e pese punition na ndako ba para ba punition belé ba punition ezebele o pesa bana ezaka ko beta te yana ba punition eleki ko beta ezana ba punition pena oyo eleki ko beta mbala sima na osala bino video na oyaka boy na oyesa bino ba punition mususu oyo ko soko pesi mwana eleki na ko beta soko to beti passe ici la azo normal mais loko moko soko salier yango na pena senga mwana pena ko acha mwa mutune na se. Donc voilà ba famille na une vidéo qui ne moula été donc na ninga kana passer message oyo donc boti kala bien bobo ça na côté ko partager donc bo aider bo partager bo liker bo commenter et au sala malamu quoi. Merci nza malola pambola bino bisous bye.